HP Media. Et toi, tu n'abandonnes pas les péchés. Comment oui, Nzambali Misangai, mais yo zana likango, zotambola makango na mwana mwasi, zotambola makango na mwana mobali. Mais yo lelo ye osengi bolemisi. Mais lobby, vous continuez dans votre relation. Votre relation, il n'y a pas une rupture. Non, bien aimé, comment Nzambali Misiote. Alors, bien aimé dans le Seigneur, tout sengeli ko retenir qu'il y a quelques éléments clés pour être pardonné après une confession sincère. Mais parce que pour moi, limbisama, c'est la confession sincère. Et la confession sincère, moto asali, ni azo kende na bozindo, azo pikola pena makambo, azo loba sans avoir honte, azo loba pendia ki na souci nyonso, ki azo, c'est ça. Et bien le main. Mais il y a quelques éléments où sengeli moto ayeba que akoki kosa la confession eza sincère. Mais ce qui ba élément où ezangi kati na vie na ye, parfois il n'est pas pardonné. Parce que tant nazo senga nazo kende ko confesser, tant nazo senga pardon, na na posa ke nazala pardonner. Na na posa ke Nzambe alimbisa ngai. HP Media. La chaîne qui vous édifie. Bonsoir, chers bien-aimés dans le Seigneur. Shalom, peuple de Dieu très haut. Zali, simple serviteur, humble serviteur, révérend Rick Mans et Peda, de Natiami lisusu lelo po nameka kosala partage oyo longo na bino. Kanisi bandeko na ngai nyonso balandaka biso na HP Media. Nazo pesa bino mbote lisusu ebele, mbote Nzamba pambola bino, Nzamba mona bino. Nalingi kosala message oyo mukuse. Bongo nazo sala une courte prière pour que message ezwa petango molaite. Nzambe, merci pour le temps oyo pesa meli biso lisusu lelo tokoka ko partager elongo na ba bien-aimé. Na bandeko nyonso bazolanda message oyo yo Nzambe osimba mitema na bango et sunga était édifié tout un chacun chacune au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Voilà bien aimé, na lingito partager na poko na lelo na mokanda na Matthieu chapitre 6 verset 12. Il dit Matthieu chapitre 6 verset 12. Kunelo biboe. Limbisa biso nyongo na biso mpela moko ekolimbisa biso bango na nyongo na biso. Na français lobi, pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Oui, peuple de Dieu, ezama loba moko ezwami na kati ya prière oyo Yesu Masiya abanaki koteya na bayekoli to mpe aux disciples pona kotalisa bango lolenge ya kobondela. Et na kati ya prière wana insérer une partie, c'est-à-dire la prière, il y a notre Père qui est aussi. A insérer partie moko oyo ya kosenga bolimbisi. Donc confession de péché en quelque sorte. Et c'est ça que nous avons lu. Alors, bien aimé, que limbisa biso, tant de mutazo bondela, limbisa biso na mabunga na biso, mpela moko biso toko limbisa kabaninga. Alors, on va partager thème oizali les pardons de péché. Les pardons de péché. Alors, donc, pardon toyebi yango biso nyonso.
nalingi nakende nango mulai te na ba explication ebele. Pardon toyebi yango biso nyonso. Au sens biblique, le mot est l'acte libre et miséricordieux par lequel Dieu donne à l'homme, malgré le péché, accès à sa grâce. Voilà. Donc, pardon, on a au sens biblique. Maintenant, français, il en résulte le renouvellement de la vie, la régénération qui fait du pécheur pardonné une créature nouvelle. Surtout dans 2 Corinthiens 5, 7 et Kotari Sabiso, quelque chose là-dessus. Alors, bien aimé, puisque relation na biso na Nzambe, relation na yo na Nzambe, ezali principe ya vie supérieure, la vie oyo eleki likolo, et vie wana ezo dépendre mobimba na yango, où il dépend tout entière du pardon divin. Donc vie wana ezali supérieure oyo eza ko dépendre na mobimba na yango na pardon oyo Nzambe aza ko accorder na yo. Tango Nzambe a pardonné yo, donc tu as la vie. Alors le pardon des péchés, toujours le belande tolobi, ezali na sens que Dieu t'a pardonné. C'est-à-dire tes péchés sont pardonnés. Alors il y a quelques éléments. C'est-à-dire tango to bondelaka, tozalaka na temps na ba prière oyo ke mutazo senga bolimbi c'est pas na Nzambe te Nzambe alimbisa ye. Nzambe alimbisa ngai na mabunga na ngai na sali boye na salaki boye na bomaki na yibaki na tongaki na salaki kindumba na salaki bien aimé tozo kende pa na Nzambe au jour le jour ko senga ka bolimbi na masumo na biso. Nzambe limbisa ngai, Nzambe limbisa ngai. Moto oza ko kila même akoyi na mabele afukami afali bona bongo kazo senga bolimbisa pa na Nzambe te Nzambe limbisa ye na lisumo oyo ya sali. Alors bien aimé dans le Seigneur, to sengeli ko retenir que il y a quelques éléments clés pour être pardonné après une confession sincère. C'est parce que pour muto alimbisama, sengeli moto asa la confession sincère. Et la confession sincère muto asali, c'est-à-dire azo kende na bozindo, azo pikola penda makambo, azo loba sans avoir honte, azo loba penda ke na souci nyonso, ke azo, c'est ça. Et bien le main. Mais il y a quelques éléments où yesengeli moto ayeba ke akoki kosa la confession eza sincère. Mais soki ba élément où yezangi kati na vie na ye, parfois, il n'est pas pardonné. Parce que tant nazo senga nazo kende ko confesser, tant nazo senga pardon, na posa ke nazala pardonné. Na posa ke Nzambe alimbisa ngai. Voilà. Alors les éléments, nazo quelques éléments pour être pardonné. Pour être pardonné après avoir fait une confession sincère et pardonner les autres. C'est-à-dire, il faut yo olimbisa kabaninga. Il faut pardonner les autres. Il faut yo olimbisa kabaninga na mabe mpe basala yo. Ba oyo bafinga kayo, ba oyo bachola yo, ba oyo basala yo mabendenge nyonso na makambo nyonso koikoloba, tokokoloba. Et maintenant yo ndi faut olimbisa kabango, olimbisa pe bango. Tango yo limbisi bango, tango yo limbisa kabango. Maintenant, tant que tu n'es pas dans Nzambe kosenga bolimbisi, et Dieu aussi va te pardonner. C'est ça la Bible dit. En effet, si vous pardonnez aux autres leurs offenses ou leurs fautes, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Matthieu 6, 14. Voilà. Si vous pardonnez au limbisaka, ozo limbisa baninga na mabunga basala yo de asenga yo aya ko senga yo pardon ou pas so ozo limbisa yo limbisaka o limbisaka ba ennemi na yo bato nyonso ba combataka yo et toi tu leur pardonnes, bien-aimé, Dieu aussi va te pardonner. Ça ce n'est pas moi qui ai dit ça mais la Bible l'a dit.
Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, le Père céleste vous pardonnera aussi. Matthieu 6, 14. Et ce que continuez, si vous ne pardonnez pas aux hommes leurs offenses, le Père céleste ne vous pardonnera pas non plus. Nous devons comprendre que ceux qui ont limbisakate, nous avons limbisaote. Et ceux qui ont limbisaka, nous avons akolimbisayo. Après une confession sincère et que toi, tu as l'habitude de pardonner les autres, bien aimé dans le Seigneur. Et voilà maintenant, quand tu arrives devant le Seigneur, et Dieu aussi va te pardonner. Le premier élément. Alors, est-ce que toi tu pardonnes les autres? Ou tu ne pardonnes pas? Alors, si tu ne pardonnes pas, voilà, parfois toi tu penses que tu es pardonné, Dieu t'a pardonné. Quand tu as déjà à limbisa mabunga na yo, nzamba limbisi yo, mais nzo kande o limbisa mite parce que yo limbisa kate, Dieu est fidèle dans sa parole. Yo limbisa kate. Alors nzambe pe yo zo tubela, nzambe pe azo boya ko limbisa yo. Deuxième élément, abandon du mal. Proverbe 28, 13. C'est-à-dire, esengeli moto oyazo yambola, atika mabewana, aboya mabewana, asa la rupture dans mabewana. Tant après avoir confessé, c'est-à-dire, moto a eu décision à renoncer et qu'il ne le fait plus. Et c'est comme ça que Dieu va te pardonner. C'est comme ça que ton péché est pardonné. Proverbe 28, 13, celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Bien-aimé dans le Seigneur, donc Isaac leur dit ye oyo akobomba kamabe na ye akolonga te, kasi oyo akoyambola mpe akotika yango nde akozwa ngolu. Voilà, tango muta yamboli atubeli atiki mpe mabe yango wana akosala yango susu te, azosala yango susu te, Dieu l'a pardonné. Alors bien aimé dans le Seigneur, une vraie repentance produit des dégoûts, un dégoût du péché, une rupture des mauvaises habitudes, suivi jusque-là. Voilà. Donc il s'agit par un changement de vie produit, un changement de vie, de produire des fruits dignes de la repentance. Luc 3, 8. Il t'a dit clairement. C'est ça, bien aimé, dans le Seigneur. Du temps où moto a sali confession sincère, moto a sali repentance, il y a solo, repentance vraiment sincère, la vraie repentance, yango et produit ça dégoût. Parce qu'il y a il y a masumu, il y a lisumu, azo boy, il y a lisumu, za tiki, et ça la rupture. Mpe il y a ba mauvaise habitude dans la kina yango. Like moto a commis na makambo mususu, a commis na makambo na sika, habitude ya malamu, yeka tinaye. Et changement de vie, oui, Mouto Yopenda a changé à sa repentance sincère. Alors, quand toi tu as fait cette repentance, et Dieu te pardonne. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Bien aimé, troisième élément, c'est la restitution. Et ça, na kati ya masumu oyo batuto salaka, et senga kape ko zongisa biloko wana place yo eutaki kozongisa yango. Tomoni na kati ya Bible, Zaché azoloba na Luc 19:8, Zaché alobini na Bible, voici abi Seigneur, si j'ai fait tort ou j'ai pris trop d'argent à quelqu'un, je lui rends quadruple, c'est-à-dire 4 fois. Zaché, avec restitution. Abi nzambe abi Seigneur nkolo soki na yibaki mbongo ya bato na zwaki yango na zwaki mbongo ya bato ebele na kozongisa bango 4 fois na kozongisela ye 4 fois di azo zongisa restitution ezana makambo bien mais regardez bien talampe kati na yo des fois zana eloko moko yo ezana ndako na yo oyiba yango mais yo senga pardon, mais lo kona jusque là ils ont encore nanda kona yo. Et lo kona jusqu'à présent ils ont nanda kona yo, mais yo ils ont comme muibi. Voilà. Et milo comme sous senga ka, il faut kozongisa yango. Singeli kozongisa. Et place mususu si
Donc moyen et cause na moyen ezonga ezalité mais on peut même brûler, on peut même donc ko bimisango ko lo elongwe pananga et ça non on paye, c'est comme ça parce que tant donc na yibi mbongo nga nazo tubela na binzambe lemisanga mais mbongo wana nazo mona ngo yango eza na ndako na ngai na uchi ko yiba yango yango eza na ezo ganga na ndako. Comment Dieu va te pardonner? Voilà. Donc la restitution na makambo mususu sengaka il faut kozongi ça makambo mususu sengaka réparation même que bo vanda bo solola en tout cas ndeko lemisanga nde na sala ki boye lemisanga parce que monaki donc ce sont des choses oyo esengaka na makambo mususu oyo bana batu basalaka na bomoi. Et le troisième élément, le quatrième élément, la foi en Jésus-Christ. Bien aimé, Kundima, quand j'ai confessé, j'ai fait une confession sincère, je dois avoir la foi en Jésus-Christ et que Jésus m'a pardonné. Nzamba limbisinga, Nzambe a limbisinga, c'est très important. C'est très important. Alors bien aimé, cette foi-là que oui, comme j'ai demandé pardon, et oui, et ceux qui ont l'élément ont réunis, et je crois que Dieu m'a pardonné. Et voilà, je crois. Parce qu'il est important de noter que bien aimé, la repentance envers Dieu n'a d'effet que si elle est suivie de la foi en Jésus-Christ. Car en elle-même, il ne peut aucunement effacer le péché. Oui. Et yango moko bongo sans la foi en Jésus, et qu'il faut effacer ma sous-montagne. Il faut effacer les sous-montagnes. Parce qu'il faut croire à l'œuvre de la croix de Jésus-Christ, la Mogolgotha. Donc, mon salam, mon wana, oya salaki nekulusu. Il faut croire. Il faut avoir la foi que Jésus m'a pardonné. Jésus m'a déjà pardonné. Jésus m'a pardonné. C'est que moi, j'ai pris maintenant. J'ai confessé sincèrement. Et par l'œuvre de la croix de Jésus-Christ, dont les sangs et pétolingaï, na limbisami. C'est ça la foi en Jésus-Christ. Eh bien aimé, sans le pardon, il n'y a pas de succès, il n'y a pas de victoire dans ta vie chrétienne. Alors, eza malamu toyebake ozala sincère tant que la confession na yo, zala conscient et avec tout le sérieux tant que la confession de péché. Et yebake il y a des choses qui peuvent influencer que ta confession ait succès. Au limbisama, que tes péchés soient pardonnés. Et il y a les éléments que nous avons dit ici. Parce que tout le banana monoko lobby, mais toi tu as tout ce que je viens de dire ici, donc et tu penses que Dieu t'a pardonné, mais Dieu t'a pas pardonné. Parce que toi tu ne pardonnes pas les autres, et toi tu n'abandonnes pas les péchés. Comment oui, Nzamba limbisangai, mais yo zana likango zotambola makango na mwana mwasi, zotambola makango na mwana mobali. Mais yo lelo ye osengi bolimisi. Mais lobby, vous continuez dans votre relation. Votre relation, il n'y a pas une rupture. Non. Mais comment? Nzamba limisi yote. Nzamba limisi yote. Ozala katia moyibi. Donc Nzamba yozo continue na yango. Nzamba limisi yote. Alors, zala sincère, zala sérieux, zala conscient na oyozo sala pour être Nzambe alimisi yo, pour que ton péché ou tes péchés soient pardonnés. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. C'est le serviteur de Dieu, révérend Rick Mans. Nzambe na moko alandi message oyo azolanda yango, pe na moko oyo nkolo azolanda prière oyo. Nzambe simba motema na ye, ete soki azake na motema makasi ya kozanga kako pardonner, ayeba lelo koyeba ko pardonner baninga. E nkolo pesa ya solo Nzambe motema wana kati na moko. Et Seigneur, na ba préoccupation ezali na kati na bandeko. Yesu, lo boko na yo na nguya esembo ya malikolo, bete ebikisa. Lo boko na yo na nguya esembo ya malikolo, ete epesa solution na kombo na Yesu Masia. Bomba moko na sena makila mosantu na yo, annuler nyonso oyo ezali na kati na projet na monde na ténèbres. Mpona moko azola na prière oyo, o alandi message oyo au nom de Jésus. Ozali Nzambe na bomoi, tobondeli bongo tolobi amen. HP Media, la chaîne qui vous édifie.